Mbote na bino balandi ya FM Télévision. Na bandite bozali ebele bozali kolanda biso na ngonga oyo botika tofongola basango na biso ya mpoko ya lelo na oyo etali bongo bosembo bokanga ete ancien conseiller spécial ya chef de l'État Vijay Chimanga bengisa mibongo na avocat général ya parquet bisikani ne sengeli a répondre bongo na lokasa o batinelie mingi na oyo etali likambo ya démission na ye bokoyeba mulai ya basango na mikolo ezali koya. Mokambi Assemblée nationale Christophe Mbosso akendaki bongo ko représenter chef de l'État na matanga ya Reine Elisabeth kuna na mboka ya Londres bolanda mulai ya basango. Président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Nkodiampwanga azwaki esika kobanda tongo eye o etuka ya Londres esika wapi assistaki pona ko représenter mokonzi ya etuka ya Congo o ezali Félix Antoine Tshisekedi na mabongisi ya milulu pona bokundami ya mokambi ya Angleterre o ezali Reine Elisabeth II. Wana esika ya zwami akutanaki na bakambi ya Afrika mobimba lolenge ako représenter pona ye RDC o ezali mboka ya Félix Antoine Tshisekedi. Tosimba ete Christophe Mbosso Nkodiampwanga azalaki ye mokote azalaki pe accompagné na délégation o ekambemaki na ye lokola moto ya délégation kuna na engumba Londres esika wapi mabongisami ya bokundami ya Reine Elisabeth II eko salama. Vincent Muzungu azali moko ya chargé à communication ya ministère ya infrastructure na travaux publics ayaki bongo kotalisa na baimbo kaete ezali bongo na manœuvre ezali kosalema na tina ete baeba na ko éjecter mwana mboka oya bengami na kombo ya Tubi Kayumbi o azali DIRCAB adjoint ya ministre Tolanda. On a co-dénoncé cabale Mokezali monté contre le directeur adjoint et ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics, Alexis Gisaro. Et il y a une structure Moko, Tobengi Komo Nango, Interpis, Yango Ezali ONG, ou Ezalaranangam, ya Kigali. Ils ont travaillé en partenariat dans la structure Moko sur le plan local, Babengi PMVS, un programme multisectoriel, il y a vulgarisation. Il y a Marambo Etali santé. Alors, Basangani Boye pona codifamer ndeko au Tobengi Tobi Kayumbi Dirkaba, il y a ministre Alexis Gisaro comme quoi il y a Zali Bongo Namika Katanoto Azali contre les actions qui sont posées par son chef hiérarchique Azali Bongo ministre. Ce qui est pourtant faux, ce qui n'est pas vrai, parce que Bato Oyo campagne na bango bazolinga était dans les jours à venir. Bamemaka likambu neti que ministre na dirkaba na bazoyo kanate ba memango na etando ya bapaya. Je vais contacter Jeune Afrique, va contacter TV5 Monde, va contacter d'autres médias ya libanda pour été ba pesa bango belema ou ezali ya soloté belema ngo balingi ba salon lolinge kani. Ils veulent organiser des sit-in ba rosala ba marche. Comme ça, tant que vous avez la protestation à l'Okutana, les médias bapaya, bazwa maloba ba été kuna na Kigali ONG moko euti ko relayer batu ya PMVS na Kisasa oyo balobi ete ndeko Tobi ayokani po asape ba action ya chef ya ministre Alexis Gisaro. Bangope balingi on a recruté même certains combattants de l'IDPS. Pour être tant que marche qu'on dise que même les militants de l'UDPS dénoncent également que Tobi Azali Kosala Moussala Naye pour jeter une sorte de discrédit et pas ministre il y a infrastructure et travaux publics Alexis Gisaro. Kolona ekosila te na Kinshasa bai Congo bokanga ete mokolo ya lelo bana ya venu mokoko na quartier Mombele ba assistaki bongo na événement bisika nini policier na maîtrise azaki nango ayebi bongo na ko maîtriser kuluna oya simbaki bongo licheti ya bangaki soda wana te kasi soda ayebaki na ko neutraliser Tolanda.
Tozwami na avenue Mukoko mingi na quartier Mombele na commune ya Limete bisika nini baimboka ba assister na événement munene s'opposaki entre policiers moko na ba bilenge ya kuluna mibale moko asimbaki bongo licheti aboyaki koyoka maye policier atalisaki kasi na yango asebisaki bongo licheti na ye na se pona ko bangisa policier kasi na mayele ya policier ayebaki bongo na ko neutraliser na ko beta mbuma moko na lokolo na ye bolanda ndenge ezalaki. Ba mama baleli esali bango pasi pe bazali ko continuer ko benda bana na bango matoyi po baye bana kotika délinquance mingi to bengi bango bakuluna kasi biso na magazine na biso awa na FM TV tobeleli commissaire provincial ya ville province de Kinshasa Silvano Kasongo aye babongo na ko kitisa ba élément na ye mingi na terrain pour na ko neutraliser bilenge oyo ba kozangisa ba imboka kimia. Toko kanga lokasa ya basango na biso mokolo lelo na masano ya ndembo bisika nini lobi na ndaku ya martyr avec club ya mbaki bongo équipe ya Gaborone bisika nini vea longaki bango na mingete misatu contre Yoko kasi boye baete ba poulain ya Raoul Chungu baleki bongo na 16e de finale sima ya kolonga bango kasi toko talisa bino ete na match aller avec club ayebaki bongo na kokwea na mongete moko tolanda. Où est la réaction? Il y a coach. Pour gagner, il y a encore beaucoup de choses à faire. Championnat des athlètes. Il y a entraînement sur entraînement. Donc, il y a au top s'il n'y a pas un champion. Contrairement à la Baninga, nous sommes le championnat. Nous sommes fans d'entraînement. Quelque part là, il y a un manque de compétition. Ce qui fait qu'on n'est pas encore au top. Même si on a gagné, on n'est pas encore au top. On a gagné tactiquement. Il a fallu pour gagner, mais ce n'est pas ce qu'on souhaite faire comme équipe. Je sais qu'au fur et à mesure, si on continue à bêta, on va reprendre niveau. L'année passée, vers la fin, on avait un très bon niveau et j'espère que tu vas récupérer les mêmes niveaux si tu continues à bêta tout le temps. Nous sommes la dirigeant de la fédération, ça en sorte que nous qui jouons la Coupe d'Afrique, sortons dans la compétition, ça sera très difficile. Vous avez vu, très difficile. Non, on allait match par match, on ne peut pas jouer la même chose. Je savais qu'il y avait quelqu'un qui nous avait maltraité au match aller, au milieu du terrain. Je voulais quelqu'un de plus rapide, quelqu'un de plus efficace. J'ai fait mon choix sur Peter, vous voyez ce qu'il a fait. Il n'y a pas photo avec Mbaga. Mbaga, c'est autre chose. La technique, la maîtrise. Et l'autre là, c'est plus agressif. Et on avait besoin de gens agressifs. Tokangi bongo lokasi ya basango na biso ya mokolo lelo kasi yambo na longwa awa tika na pesa matondo mingi na équipe oyo ya compagnie biso na pokwa na lelo tozali bongo na Elvis Meti wa assisté biso tozali na Plamedi Tondo pe Enoch Mafuka kasi na nzela machine tozali na ndeko Francis pe ndeko Jesse na ndeko Christian elongo na bango nyonso nde tolongi kopesa bino basango ya mokolo lelo tobosanite Danda Cruz na Gelor Muya tokutani balasima.